na biso manike na biso ke tika théâtre mère s'il vous plaît tika théâtre manike na moni comme de l'histoire comme le beau fera que les mawa sauf what as vu était fera zoé atana arena akende c'est à dire omoni mambo ba mambo to mona yango moni ba musiciens soit ba leader rebelle o batikali ba okoma na passe ya komema ba chroniqueur soit batu ya ba musique na biso na ba concert soit na ba événement na bango minene ekozalazala. Mais pourquoi? Parce que omoni ba preuve ya ba mutu na biso to beta lisolo manike ingratitude moko asali ya mabe fait ya kokende poto tomoni oyo epesi yo masolo mais bato bana ba méritocratie bazali ayo bakoke bapoto ba nasi basele ba meilleur mo ba mérité. Mais pourquoi? Parce que aza ferré oni meilleur le roi nasi basele ba nasi basele un peu botanga le bleu po ba mona pe France ba moni ma bilingue on peut arena to ba kende ba moni poto ba kimi non je ne crois pas moi si on a matara comment ni ken ndimete que jour manika pe ouais mais za manike non zo avion te matana no avion te Dubaï wapi o manika au Dubaï tika ba zero mais ça dit non musique ndingu wale za conséquences à ofinga na encourager te na encourager mambo salami te mais et moko be fo mamba bele koma omoni ha soki na monoko esimba te fo makofi ebetamaka. Ingénieur 15 Basile. Ingénieur 15 Basile. Ingénieur 15 Basile. Bon, tu as vu la chaîne, tu as les 4 suivis. Na bi ke boza de jebe na banda bozo zela na lourde basele na eli sous balobi eza koinda kosa le 4 TV officiel nde makambo to zabi ke boze belé bozo landa biso mais avant to banda émission na biso na la sabine invité na biso na pesa ba bote na nga e belé ba biye boko ya kilo sadal malika na Lubumbashi ba bote belé sans oublier on faire na nga Nicole Mbombo sans oublier maman na nga boko Marie-Claire Kout Bambote Belé la DJ Ken Kota balobi ya kilo Sadam Maltama na Lubumbashi Bambote Belé boze Belé ya lolo Bambote Belé na américaine et Ada Basele Davina Bambote Belé. Bonjour ma sœur Mafouya. Bonjour Basele la lourde. Nga na ebi so ye c'est que makambo ye po yo na kana makambo donc c'est que makambo ezali. Davina Kosa TV les cadeaux qui sont master Mafouya nyati na kati c'est que makambo eza Tokos. Makamboza Tokos donc na pesi ono maloba. Bote ezali meya na si akimi ezali. Kimi ezali nyonso eza vrai na ngolo nzambe ni to tambolela. Yo biso to yaka souvent so ba actualité ezali lo ezanga te na mboka na biso ba créer kango créer lo ba manike ba créer ba actualité afani ba créer actualité. Oh manika créer actualité. Mais si manika créer actualité mais non mais bi ke manike ba potela ke ba wario ba landi ba betie non mais na ebisio maniki a présenté biso ba machette a présenté biso ba milangi ba marteau ba mabende na biso ke tokamwa mabe me muta zoki kana linzaka oh na biso ke est-ce que ba obeta mutu marteau soit machette azoki kana linzaka o moteka comédie mama na ngai donc maniki nda sawa zoki kana linzaka mais na biso ke na mobile na zaki na poto na mona balance pota maniki ta lekine émission zo lela na mona na pure boule ba maniki batika ko créer ba buzz na kombo ba artiste na minene ya mboka o moni ba fali ba icône ba musique congolaise monde entier batala ka ba tebele heureusement maman le kaka na balingala
so les gars en français na biso ga mamboka mo fort mutulwa maniki aye o ba beti fali atindi batu ba beta est-ce que fali atindi ba beta mutulwa maniki a vivre mais ngana oke maniki ne misomo na ndeke na oke ke fali atindi batu ba beta te mais ba wario nde ba siliki ba beti ba osenga visa na bango 5 ans mais bon visa ya maniki so ba bi ba désactiver ngoni nezangi soit so ba désactiver mais pas déjà ba désactiver que mais na kamwe maniki bon senga visa ndenge to yokelela mais sinon ce qui est vrai eza na muta menacer maniki te maniki aza maniki akomo tambula roi mupepe azo batake ne wapi akomo se victimiser aoluka batu nini bako sengele ba pardon soit batu ni bako yambaye mais ya le baki aza suna tina te abaki aza suna tina te donc aza suna tina fali te fali amiokolaka batu fali akomisa otoko neti nati lokole nati lokole alobi nini abi fali nalandaki odio yango alobi o fali ndenge aza wana soki ayinani na mutu be yakanga mimbenemi na mutu fo bato nyonso balande bakanga menemi balanda donc alembi non mais omoni dossier ya vie na biso nati lokole oyo apesi mbote esika azali wana c'est un vie to respectera moi trop aza pena vie moko boye apesi biso baposa ya kozala liboso ba micro boye parce que c'est un homme digne nde nabengaka ye nga vraiment nalinga kokommente sur likambo wana trop te parce que abima sur médiateur anobeta masolo wana ya masolo babeti na groupe c'est-à-dire mais voilà oyo ezoyokana nde eza voine si voza ye tolandela contexte ya likambo nde eza ele c'est-à-dire vie abeti lisolo moko boye na kati ya lisanga na bango ya bamaster omoni na kati ya bamaster tona masolo miso tokobeta oyo mutu takocroire te et maintenant ngamba tunakokonaye na likambo eza bamaster na ye oyo babimisi audio wana na ba réseaux sociaux nde baaki na baintention mabe sinon vie nati lokole ngai lelo na osenga yo lokola audio aussi tweeté soit ebimi déjà efuité na internet lelo na osenga eza zonga nsima senga pardon epa bato oyo blessé na mitema soki osenga bamaster no te biso bato toyoki yango esala moi vrai parce que jamais bato bakoyo tirer sur nati lokolo toyebi relation na bango na fali ipupa te vraiment fali ipupa atika kete banzembo nyonso c'est ça oui wana pena bureau na ye bureau na ye si bureau na ye voilà eza maambu ya famille bakosolola ngo ala miable oleka mais mutu na biso manike na biso ke tika théâtre mère s'il vous plaît tika théâtre mais manike moni akomo de l'espoir comme le beau fera okele mawa sauf wata zuete fera zuaye ata na arena akende c'est-à-dire omoni mambo bamambo tomona yango moni ba musicien soit ba leader ebele oyo batikali bakokoma na pasi ya komema ba chroniqueur soit bato ya ba musique na biso na ba concert soit na ba événement na bango minene oyo kozalazala mais pourquoi parce que tomoni ba preuve ya ba mutu na biso tobeta lisolo manike ingratitude moko asali eza ya mabe tomona mpe ve na biso fe regola jésus de nuance aza na molongo ofakeli na bango te sikoyo ye mpe aza mutu atalaka tiko basi fe regola bamela actualité te non bata fe regola babi bango baza fidèle bakosala makambo wana te oyo baya na fali wana mpe bayaki toujours fidèle mais le fait ya kokende poto tomoni oyo epesi yo masolo mais bato bana baméritocratie bazali ayo bakoke bapoto loka banasi basele bamere mobe baomérité mais pourquoi parce que aza ferré moni mare lokwa nasi basele banasi basele mpe bootanga ya leble mpe bamona mpe france yango bamoni bilenge yango mpe ya reine to bakende bamoni poto bakimi non je ne crois pas nasi wana mataka manike na ndima ete ke jour manike wana eza manike nano azwa avion te amata nano avion te dubai ya wapi manike oti dubai tika bazelo mere c'est-à-dire mutu avoyageaka akendaka ya banasi basela nomoni avoyageaka ake bacope na ye c'est-à-dire voilà baa bafere basalaka babulo na bango donc kote orevie nelo te parce que soki akia ozonga mais bato loka bamukwa tombolo wana bamukwa soki tombolo soki kombolo babengaka banani baoyo nani oyo bagouvre gaulois baye c'est-à-dire bazosala boulot mais tension na bango wana babi na bureau ya fere bokeba na bato ya mibale natangeli bino kombo mukwa tombolo na gouvre soki le gaulois soki gouvre le gaulois bokeba na bango bato na bazali nalina tuna no eloko oyo elekele mutu na bino ya
mutu na biso pe musée Kindingo. OK. Est-ce que ezaki ya solo to pe ezaki pe ka base? Non, musée Kindingo wala eza conséquence à ofinga. Na encourager te, na encourager mambo salami te mais moko bo fo mamba bele koma. Omoni soki na monoko esimba te, fo makofi ebetamaka. Omoni musée Kindingo. C'est-à-dire omoni musée Kindingo wana communication ya bien envers bato. Mais non bebisi mamela ko finga kuma ko tanga bakombo ya bato pona sima ko finga. Mais kasi musée Kindingo va vivre na ko finga donc ko finga na nde yango esalaka net lité ya kanda. Voilà. Lité ya kanda ko finga na yango nde esalaka kwa lia ko finga na yango esalaka po. Non, c'est-à-dire net bali omoni différence to sala entre musée Kindingo na balité ya kanda. Lité ya kanda si a finga kana mais na ba parabole en sorte. Et puis comment on a eu Kindingo on a bien que aoya bakota rendre na bato puis apo balanda ke bato wa Kindingo ba anti valeur ba bato mo boye ba ko kangisa ba na ba mboko yo mais sinon bato ya finga ka batala ka ba mona ya mama ba deux simplement ya présenter o za mboka état de droit zali soko sali mabe atanga no neto abo to fingi leader mo so mutu mo boye eza la preuve le roi to mona ba ilunga milisa faire aga simio honorable Zakari ba baso na nzoto. C'est-à-dire, Babylone va écouter cher. Un artiste, vous avez la conscience, voilà, vous avez la conscience qui dans 4 mois, ok. Aussi, un député, un honorable dans notre, attends, député, vous tout est. Nous tout le monde a béni à le roi. Mais Zakari, parce que là, ma belle de Zakari, le roi Yazakamta Fali, a finga qui fait. Non, mais, c'est-à-dire, on y m'a mouté le baron, on a émotion. Zakari a dit qu'elle a jamais qu'on filme à faire rigolo. Là, on a pour mouter. Zakari Baba ça appelle conseil na faire rigolo obi faire rigolo yekola est-ce que mère so ba biso tanga la mabe c'est comme moi na faire rigolo appelle les une émission alors que déjà azala tina te papa ne atanga te mais papa non ça dit ça sali ezola ça déjà minene na mboko problème ali moi na faire rigolo a calmer des émotions na papa ya lobelela papa biso to lobelela eza papa ne anda route ba même personne mais on a deux rôles différents. Faire rigolo ya lobelaka ya papa za papa na bango na ndako. Wa nourrisaka bango abokola bango apprendre soin na bango. Mais faire obiso to lobela faire ya artiste musicien. Eza ndenge mona wana te. Ça dit congolais pe bozala kala makambo belé zaki we ranson yangiama. Ebolo ba français te. Alors ba français te ngama bwe mais lelo we ranson de komi faire rigolo. Non, je la biso faire rigolo. C'est-à-dire, Bérer en français, là, tout français, on peut pas commettre Bérer. Mais Zakari Baba soit par là, il y a plus sur le plan le français. Tu as le professionnalisme et artiste. Tu as le rôle là. Oui, il y a Warrior. Le 25 février, bah, c'est la faire rigolo là. C'est la faire rigolo le 25 août. À que nos bêta, ni Bercy, you arena, je crois si je me trompe pas. Bah, c'est là le parce que à Kalagi déjà date, ça tient affiche Tina, na poste na ya Facebook. Ah bon? Oui, non. Et maintenant, professionnalisme, Zakari Baba qui a besoin d'un ABC artiste, parce que mon même si on a cadré dans bateau, seulement bagage est belé, on va comment encadrer bateau. Mais Zakari Baba attend le bon endinga bien pour la faire, mais tellement que azalaka déjà mutafali, moi que bagolo pe. Non, moi je ne crois pas trop coller honorable Zakari Baba sous combo ya mutafali. Zakari Baba soit parmi bateau baro c'est martelé là binga fona betisa fali pour pas na faire rigolo ici comme donc azali vient na bango mi balé aza vio ya pesi bango comme contre non comme contre c'est à dire musique est amola bolo ba sepela ba silika ba kanga bon ba la tsaka moi ni ba la tsati na ba kale si c'était le pourquoi parce que honorable Zakari Baba soit pesa qui faire rigolo conseil na habite ceux qui na ninga faux parce que ça on a média parce que la petite mère mususu sur téléphone na mona ya mbate ya pesa on a média mais si certain Zakari Baba soit coquille jamais au film grand artiste elle va faire rigolo à la télévision banda au film soit que dénigrer après ça qui conseil bon les hommes nom de nom la maman je ne crois pas que faire rigolo y est mort en personne leur à telle émission na à mon la ngofo ils ont biso ba fanatique mais tous là te abo ça la poété ko kende poété ba blo bon est-ce que vous assure faire rigolo à okuta Zakari Baba soit si kamoro à ça la roi ilunga sali wana kala ndi na nzoto aba na menacer alors 15 jours moi je crois que tout les pas de la roi pas venaye après si ene mbote mais ilunga ile ba sala ni ndio bazana bon nyo so biso kufa ka ba fani obwe ba bakuta na bani basola basi ça dit omoni bateau bayo wana ko menacer honorable Zakari Baba so ba ki plusieurs personnes mais l'onyo mona ne zaka ya ilunga
yaza artiste ako sala mambo ya sali wana te azo risquer même est-ce que yebi so tali poste moko ya nani ya honorable Zakari Baraba ça va ko poster na page Facebook na ye alobi que non agir ndeni obi ka ko kanga pe ilunga na aéroport au voyager ba côté prison c'est possible parce que asimbi mutu na nzoto plusieurs blessés volontaires ba côté la prison ya inana robeta pe aventure te donc babilo wana to luka to soigner to tika ba base moi buzo ba sens moi faire égole aza na annonce munene azo sala avec Yinda jour en le 28 voilà ça le 20 na le 21 le 20 ça dit voilà on a déjà polo na su cameraman voilà ozo mona déjà na la polo arena voilà Adidas na lati ça dit babi faire égole ande makabu biso ko kata to yembela ta il papa avion mais biso to za biso to lokola ba manike ba ye baye petit poto baye ba fingi faire ba ni le pesoki okuta na chance mo bébé la faire bien ya fali ya voyage mo est-ce que vous avez pas le quoi ba ndeko wana ba utaki bayaki bien ba tika kuna poto ni ba sali fali non ça dit biso to ça no boulot pour na mambo ba voyage te bato ba la mambo ba voyage ba biso ça musala pour na éclaircir opinion na peuple congolais parce que omoni boulot to ça lo ba délinquance c'est quotidien trop bato bayina mambo bakofinga tomona bakempiana tomona bamanike bato ebele bayala mambo bakofinga na batélévision et puis bana na biso bakomi même na difficulté ya kotala bainternet parce que bayebi ke bamafinga ekobima na kati naote kote émission moko ya kempiana alobi ye na fali en tout cas baza lisusu te bakabwana fali donc akomi la vie na ye azaki mwa msala fali te c'est ça oui ça dit ça wana eza conscience na bango nde eza traumatisé fali atikala otinda mutu te kende kofingela nga na mona dernière intervention fali na ba chroniqueur na poto yebisa bango abi bosala musala mpona bato nyonso nomona me ça dit arbitre azaka pe na équipe na akumisa oui nomona elingi olakisa te oyo eza journaliste oya chroniqueur oko ezanga musicien oyo elingaka na kopesa tendance wana te parce qu'un journaliste n'a pas d'amis nomona eloko ebomi biso eza mambo ya tendance oyo apesi tendance ngai naza pronani oyo oyo apesi tendance ngai naza pronani oyo ebomi bulo ken mpiana atikala kozala jamais na ye victime jamais journaliste afali basentiment na ye esala ye alobelaka mambo afali adenigre bamisien misusu fali apekisa bango nga namona intervention fali apesa ken tika kofinga est ce que ken mpiana aza mwa moke fali akoma okange monoko parce que leka asalaka balive nde baémission na ye fali aka pembeni wana te asali basentiment eloko ya conscience balaka ye moko te bamige nyema bafinga bafaire egola boyebi bien lelo moni wana a revenir na raison basansement bongo fali atikala jamais kotinda mutu kende kofingelanga mutu parce que fali atonga vie na ye na mafinga te atonga carrière na ye na musala et puis musala na sala ngo abele en difforme yo sali musala na kofinga bakonga ba limite ya men ko fali asala carrière na ye na musala na kofinga te comment mutu yo sala pembeni ya fali eza ba journaliste ni ba bureau ba aka bata mafinga non ça dit journaliste au Jaël so continue tina TikTok partout donc oyo kapenza kofinga oyo mo pesa ta mona téléphone atala la bilata te ni sola fali kofinga ya makasi voilà Jaël show na tikala komone mukolo moko to sa na ye victime mais kana na ebisio mutu na mutanga ba sentiment na ye azana ba ndenge na oluka ba cheleka sala ba base na ye ba sens mo abongo mais un victime te meme na poto si un victime meme na poto le pourquoi parce que ba bato ba sala ba musala ya presse ba le mete pona kofinga ba meme za le roi témoin qu'il est omoni le roi faire rigola akende na ba a voyager dans orchestre net il faut même ba témoin ba journaliste selon ye ndenge o sala tu sais mais Cheta Nigola na peso sangovie mukwa tombolo Gouvre le Gaulois kanga malobo capturango so memi bango poto ba okimao to yebi da ba plan ndenge ezali ya mambo yango mo mikolo c'est que la ti fait rigoler mais mamutu na poto na petelo ba solo lo ba nasi ba sele ba za ba mère mo ba kokende ba poto ba ferrer la ça la ta nasi ba sele mère mo a ferrer parce que c'est pas occupé poto non nasi ba sele je la connais très bien personnellement aza master langata aza ndeko soit grande sœur ya mi moko na yebi kaza ferré aba mère mo boye basalaka biso kutu tozala ozomona aza pe na liste Virginie Manganga na mona ki na liste ba Virginie héritier Ibula na mona ba kombo Virginie Manganga ba koteni parce que ba pe ba méritocratie ya mais nga penda moi ba anti valeur et pas ba Virginie Manganga na konna na ngo trop parce que comme le roi moi conquérant maman c'est conquérir derrière fali na ba poste na ya mambo belé amikanga moi trop moi maman to pe la ba veine na ti lokolo yango
ba Virginie Manganga bato bakota ba classe bakenda ba facile batanga bazo ba diplôme makasi mais bakangama esika moko boye ozomona koma ata ayambi invité mo na plateau na ye akoma luka tune masolo kaka lokwa neti Fere mokonzi a félicité ka Fere asala boye c'est-à-dire mungo sana d'opinion moko te na mone dernièrement yambi Lacoste azotelemela Lacoste dit ya koto Fere basansi on va muna mtana opinion na bamene na monela ako kena ya méritocratie ali parce que a mwasi mo boye combattant ta voyageur na ye asala banzela na ye voilà bako kende banasi basele nino se marteler parce que mwasi wana nasi basele aza pe na bandeko ya famille abora uba mikili yo yebi voilà c'est-à-dire pour na ye moko ki mutu atinda bato na poto akokima nde na bulni donc nga bato nainsiste la possibilité non yo moyo ke poto mokomi pe kuna omoki ka bilengo babemi na bango yo fele ale non pas na ye eza penda à 85% je ne crois pas na affirmer ngo gako kima te mais bamoko atomboli la bogard de la presse yoki déjà masolo parce que biso tozalaka na bango bureau ya Fere ebotala na mo mopanzi na to mikolo omoni muku atombola azwi mwa panique to amo osala 18 émission tobasala 2 semaines annonce émission ya concert à Chetani Gola asali so 18 émission nataka eluka nzela poto vraiment bafinge kezongi poste kezongi bablo mwa bo donc bazoleka yabi te promotion yo bakosala na mambo ya concert à Fere Gola parce que Fere Gola ya artiste à talamaka déjà une fois poste na epesami ba billet ngone somba masote etekama ndenge sengeleli basanz malgré moi côté ngopé ba préciser biso vraiment vrai té dans le sens que ba le ba ça déjà sold out nango mais ba billet zo continuer toujours etekama sold out pour to ka reza ba billet sili mais oyo to mona ngo moi ja ezotekama voilà ezotekama rara mais total ra ndenge ke ne le roi calé sous deuxième date félicitations à moi na mboka sinon to nié au moins là na insister le mot madame ngai ba très important ko kimangai to fandi abat ba ba photo reconnaître ba to fongola nzela ba vie na biso ba we ranson ba jibe mpiana ba papa Lwambo ba papa Tabulei ba fongola nzela mama musique ba pesa un pas na makambo et maintenant to fandi ne to ado le vivant boye na jour na biso to ko ya ko reconnaître que mutu asali musique ezonga na poto ngana yo to fanda ki affaire ko faire ko abeta concert odi data combattant mo akosoli non parce que ya nom oya ozaki ko sala mambwana fali pupa yaki atie lignée abundi na ba combattant butu tongo midi pokwa po mambo ba concert ezonga lelo to moni yango faire go abeta concert annoncé ni combattant lo bielo ko ni donc esengaki mutu moko ya chapa et maintenant aza muto photo félicité to pesela bravo to betela maboko to ya ko critiquer na baloyenge te parce que soki fallait ozaki te mais faire rigoler le paye donc c'est un peu ça. Merci beaucoup toke na koshite un mot pona ba ya makambu ya reine ya fali conseil yo kopesa ya reine pardon ya Fere conseil yo kopesa bureau mobimba ya Fere na mo Fere Gola après wana tokeli susu na makambu ya manite ya fali na ba journaliste na ba politique général mais na photo ndenge ba comité ba niveau en bref na loba bureau ya Fere Gola nasi boyoki koloba trop professionnalisme ezaki pena moi trop te na bino parce que orchestre quelqu'un trop na mama film na ba marque house banini mais sinon vous travaillez en silence net au moins la surprise à ba date vraiment dans le coup mboka artiste va Fere Gola sali ici c'est 25 ans 20 ans de carrière solo annonce na munene ya concert yango ya place ya 9 ou 8000 places net oyo kelela sans soirée maintenant félicitations à Bino Bureau parce que vous salue Moussala bien mais et s'il faut pas accompagner l'artiste si et si que venez aux là parce que bota la bateau bon même ba poto bota la bateau nini bazo kende bateau ni ba sala makambo dans le sens que makambo les kanandenga vrai na si combattant zate mambutu le ka bien ota papouche fallait pour bateau moni asali déjà retour na comeback na annoncer ba date ndenge singelaki fallait insister toujours obi atinda ka muta finga te soit azana ba journaliste to basala na F victime po ba ya ko fingelela ye bato je ne crois pas artiste va continuer ba lignée na ye na ba mamna osala na nginga se marteler sous na bato balora trop mambu ya fali azanga ba image ba concert to mona boa ki concert moko aboye moi parti moko concert lisusu voilà concert ya arena ya voilà to moni atani image moko te voilà et la kisami
toyebi te concert yango elekaki to ezalaki te. Voilà, sikoyo esika sikoyo balobaka professionnalisme ya artiste yango wana. Omoni esika eza la différence ya Fally na ba musicien mosusu. Omoni eloko bien ba copier yango toujours, faut toujours copier parce que chaque jour na vie to apprenara. Moi to wana wana lelo boy na apprendre eloko pa nao. Le même l'homme se pour apprendre pas na ngai. To la ndaka Fally mambo asala Fally asali analyse. Atali ke ba concert ba JBB totala ba Zénith ba were beta trop kanga mboka. Et là tu comprends te Fally asala la musique na business direct. Nenga lobaka ya lesa ka musique te mais musique elesa ka. Yo ndimi pena madame ba mindela nde ba na ba caméra ba filmer. Et que n'a pas jamais. Voilà. A flash arabine comme on a que il a un truc qu'il prépare le méchant que soit c'est un professionnel. Ayebi mambo sala. Boule na eza teka ba concert na ya belle en difforme. Akolela ngombongo to sana yo. Ma belle yo ko capturer mamto lo ba fallait ko teka ba concert na ya kolela ngombongo. Et okenda la miable te. Akoteka ngo vraiment ba streaming mambo belé puis ça va merci. Voilà. Caméra nini eza temps to pe to comme na suka ya émission na biso. Na yebi ke ozala batu ba yebi batu ba yebi ke mapuya azaki pas tourner émission donc bazela bayo kata ba sobo yo kata ba kombola. Eza bongo na pesi motelanga vraiment na ba mourir tout ya bonne musique. Vraiment biso ba warrior na biso ba gaulois biso ba spiritas biso ba gift du tigre to calmer ba émotion na biso. To calmer ba émotion na biso pour to faire pousser ba artiste na biso ba villageois et ça la vrai. Na pesi mbote na Chourasiana. Ah, moi si après na pesi mbote formidable. Na pesi mbote na nous sengi mampuya, na pesi mbote na Biaro, Claudie Biaro, l'américain master nanga na pesi mbote na Elvis Manzaka Mataki, Christelle Wingi depuis Angola, petit nanga Pipose depuis Angola na pesi ba mbote belé, na pesi mbote na Yves Nakasila Mobali. Na pesi ba mbote belé ba big up na yo. Rafaela Moseka, Chacha Black, Chanel Matondo, na pesi yo bambote, na pesi mbote na sagesse kitoko. Bambote na ngai comme puis tout le monde nimbala sima. Big up na bino. Merci beaucoup balandi ya chaîne na biso ko ça les 4 TV officiel. Na bi ke bozaki belé bolandi biso na émission o mais avant to ke na suka to sukisa ba ko pesa bambote na ngana na maman et na papa na papa chéri aimé basele la pesi bambote na ngana couleur basele sans oublier balobi ça donne maluta maya kilo na lubumbashi babi les patrons des patrons bambote belé bambote na bébé na pesi na bébé na Kertis bambote na la GB bambote Ingénieur 15 Bassele. Ingénieur 15 Bassele. Ingénieur 15 Bassele.